sommes à 460 km de la ville-province de Kinshasa. Très aimable internaute, bonjour et bienvenue chez nous, la Mama Africa au Congo profonde. Voilà, très aimable internaute, nous le disons dans nos émissions, dans nos différents reportages que la RDC est vaste. Une des raisons que nous sommes aujourd'hui précisément dans la province du Kwango. La province du Kwango, c'est une grande parmi de grandes provinces. Et dans ces provinces, il y a plusieurs villes dont je peux citer. La ville de Kenge, c'est aussi parmi de grandes villes. Malheureusement, la ville de Kenge n'a pas d'électricité. Mais pour aujourd'hui, nous sommes à 180 km de la ville de Kenge, précisément à Kimbao, dans le secteur de Moussamba. Voilà, très aimable internaute, c'est que nous avons constaté ici dans cet village de Kimbao, ils ont de l'électricité. Non pas de l'électricité, mais ils ont un barrage hydroélectrique. Ça nous a plus poussé de savoir pourquoi ici à Kimbao, ils ont une barrage. Mais de l'autre côté, dans la ville de Kenge, ils n'ont pas d'électricité. Mais également ici à Kimbao, ils n'ont pas d'électricité. Cela est dit à quoi? Nous allons découvrir ou nous allons suivre les différentes versions, les habitants ou la population de ces coins vont nous donner la vraie version par rapport à ces marques d'électricité. Voilà, selon quelques informations que nous avons pu récolter, il y a de cela près de 4 ans que la ville le village de Kimbao n'a pas d'électricité. Cependant, ils ont un barrage comme vous voyez derrière moi. On va parler avec quelques personnes, ils vont nous donner la vraie fait, la vraie information par rapport à ces manques d'électricité à qui je pars déjà. Je ne sais pas si je saurais descendre. Si les caméramans est d'accord avec moi, on peut déjà aller de l'autre côté. Arsène, il est parmi, on l'a trouvé ici présent. Arsène, viens, tu vas nous parler, nous expliquer un peu Odo Sokolapé déjà. Arsène Bonny. Bien, vraiment, journaliste. Ok. Arsène, Tomonio Awa, Keba, moindre erreur, boum. Arsène, d'abord, Tomonio Awa, Ozo Sokola, est-ce que ça la Awa na barrage? Na salaka na barrage demain, toya ko Sokolande Awa, parce que ça peut béni, et ça peut propre yango toya kawa, donc. Ok. Arsène, selon l'information, barrage, il y a combien de temps ils ont créé un barrage? Je pense que ceux qui n'ont pas c'est depuis 2005. Comment peut quelque part ceux qui te tamboli to komona, ceux qui n'ont pas sanité vraiment, ça fait un long moment où aux alakana courant malheureusement les conditions vraiment défavorables. Et on se retrouver les sous dans les conditions où ils awa ebeba canal donc qui côté mai bozomo na ndenge tobola kuna donc nous avons un problème sérieux. Ok, banani bazali initiateur, il y a projet où il y a créer barrage. Banani basala kango. Bon, au fait bandaka na projet à AIFO, l'hôpital général de référence à Kimbao, vi politicien mususpé bayaka ko aider biso. Mais à un certain moment, je suspecte tout le monde a bangoté bayeba kosi biso, tozanga vraiment mutu akoki ko soutenir biso plus que toyeba koyeba na vraiment bisike belé. Je pense que na Kenge ou bien na province na biso ya Kwango tozamboka liboso tozalaki na courant na barrage na biso bozomona wa, mais malheureusement nous avons un problème. Batu mususu bazo ya kokosa, batu mususu bazo réaliser te, donc nous avons un problème sérieux. Est-ce que courant qui pensa application to pe bandaki ko pesa pensa courant moko kitoko parce que pe na Kinshasa il y a des communes où il y a des familles où bamda ko bazana courant, est-ce que bozaki pena na courant moko malamu ya courant makasi ezaki stable? Courant moko vraiment ezalaki makasi, une fois pe tozalaka na transfert ya 100 kVA ozalaki ko alimenter tous les 4 villages et Fort Ami na centrale Kodi Ponton Mission. Vraiment bamboka wana ezalaki ko na courant ou ezaki no ya makasi pe, mais toza ozanga biloko toko salela courant wana en fait. Ok, voilà, merci beaucoup. Un mot de la fin par rapport à ça, mais aussi ce que vous avez des problèmes où il que vous allez na courant tant aux ali on pas les ali situé na place nini.
Bon, en fait, panne ezali kaka na barrage awa na se ya canal ma etobola et yango vraiment parce que bakangaka nde awa bakangi awa bisika toza ma ekoti na canal eketui na turbine kuna ya alimenter courant mais banda place ane toboka to apena problème yango esimbaka te en plus transfo ba transfo kenda vraiment bakosa kosa biso batu eko power bayaka bayibi ba transfo yango ekoma kopesa biso passe pour oui. OK. Voilà. En fait, parce que parce que tozo kende ko bongisa côté kenda peut porter disparu. OK, merci beaucoup Arsène. OK, merci. Voilà, très aimable internet, tozo continue ko à point de vue ya Bayimboka grâce à l'action auto tiko kande ko na biso à lobby. Barse kopesa bango ko suga bango ba ko bon ko zala na barrage malheureusement barrage ezali ko fonctionner li sous-souté parce que transfo ezana un problème ko to kinde ko na biso témoigner que ba yiba bango ba transfo mais selon quelques informations auto ba ko ba mde comme ba sofla ki biso ça manque plus ou moins 22 000 dollars pour ba ko ko joa transfo na bango ba en plus enfin que ba ko ko ba alimenter courant, tu peux électricité dans le village Oyomobimba, Kimbao. Il y a Kotaka déjà. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment on Mimi? Mimi, vous allez maman, tous en mois de la femme, il faut pénabi no maman boloba. Mimi d'abord, vous faites qui mois de la femme d'engenine? Tu fais qui nabiso bien, lobby ezala des journées de la femme. Tu fais qui tu zala isu na fête nabiso ya mokonzi nabiso akomaki. To feta kinde pe lelo yango tozo continuer fête na biso. Bino bo feta mois de la femme ndenge nini na Kinshasa il faut tama pat maputa, il faut bima, il faut kende komela, bino po bosala bongo. To sala pe bongo to lataka biloko nyonso pe to sali to beti ba match na biso ba jouer to ke sakana na biso kaka ba mama. OK. Maman Mimi étant que maman, oza maman abana boni. Nazana bana 5. Oza na âge nini? Nazana 30 ans déjà. Mobile na opeza awa na Kimbao. Te mobana nga kenda kima na ye. Oh, akimande ni petit ka na obete nga songa itola moi de la femme tika kana loba ngaza songi mimi tika boye mimi ah ko ya tona mai mimi yo soko zindia o nager Nini za eloko ezati donc o nager kitoko na nager mais bisanga mbela kimende ni yo pe akima bana osalela nga misala te kasi on sa msa tendeni abana sala misala te kendenga zo bo baninga bazoke kata bilanga linko kata te alinko tongilanga ndaku te kana botaka ye moko mabe na ye amoni yango ke ona kokite siko ona zo sala na kokite akena ye déjà banda kena déjà 4 ans otozo kende atika na zema 6 mois na bota mwana lelo mwana zana 3 ans na lelo akena na tika la pe na boko le premier mwana na ngaza na deuxième c'est ona kenge azana 14 ans. Oui, ami balinde azana deuxième primaire. Ou na première. Bawana na babandi na. OK, Bayimboka, c'est vrai qu'on parle de il y a comment barrage hydroélectrique il y a Kimbao mais tozo profiter peu solana Mimi par rapport étant que femme parce que nous avons un mois de la femme Mimi maintenant mon bel noisaté Dengo lobby ça fait 4 ans aux recharge à bana ndenge nini de aux besoin à bana 5 c'est pas facile aux recharge à bana ndenge bana balia ndenge nini bana batanga ndenge ni sont de mobile mususu topo ozaka boy nazaka boy na zina mobile te na débrouiller kana ndenge na nazo sala bilanga na yango na nazo bokola bana nanga nazo tangisa bango penga mokoka bilanga au produit akanini na bilanga na longola nguba na longola fufu na longola masango yango nazo bokolela bana wana environ combien de sacs tant longola fufu longola nguba na mbwengi j'espère mbwengi tolona awate nde tolona d'accord nguba na fufu na masango longola environ combien de sacs net masango na koko longola 3 ekolo po to contenter na otoliaka to contenter fufuka tozo timala tozo chana mai tozo tanda yango 3 écolos 3 sacs te 3 écolos te 3 sacs te 3 écolos kaka mais non na 3 écolos ça ndenge ni pour les ça mon écolo mo ça na combien écolo mon ka so na teki yango na zo 6000 na sombi bilamba na sombi mapapa na bilo musuli suna na 6000 francs ndenge bazaka bongo kasi peut-être na koko sala bo lelo na sombi de mapapa bana net na 4000 1000 francs wana koko sunganga na mwaka savon na mwa mungwa na sombi na liesi bango journée leki. OK maintenant classe tant que ça bango ni pour zo beta lisula 6000 francs na primaire wana bafuti na mbongo te
Ah, gratuité enseignement, bana ba tanga te za gratuit. Ok. Mimi, d'abord, toi, tu beti moi le solo na yo, pour battre ko zo apenda idée, Mimi azanani, asalaka nani. Je crois que battre comprendre Mimi. Envisager nini dans les avenirs. Oningi kaka ozala kaka na olongo la 3 bikolo ya fufu, topé 3 bikolo ya masangu. Ozo ko raisonner vie na yo na ba mikolo o ezali koya. Ozo ko raisonner penza osala nini topé okoma nani. Nazaka mama, natanga te. Siko nasalaka misala nanga un jour nde nazoke debrive nzamba sunganga ata musala nanga ya ndaku namona nasalaka pona bokola bana wana. Ok, matonzi mingi moko ko espérer un jour que bana na ba ko sunga yo. Ba sunga kaka ndenge nzambe nalela chaque jour epa nzambe nanga nzamba sunganga kaka. Ok, mama Mimi to beta skoli solo ya barrage hydroélectrique oyo mikolo boni bozana courant nesika oyo. Déjà to ko mikolo ebele nde pona courant na mai o tozana souci makasi toyebisa bakonzi bazali boso ke tomoni pasi pona mai pona courant tozo souffrir makasi tozana posaka tozo senga kaka basala biso aide pona courant na mai yango wana tozana mai yango déjà bozana ngo ka courant de kasi babongisele biso esika o kasi soki mai ezate courant yo matandeni kasi nde mbesika bo eza ya obeba bazoluka ba façon nyonso babongisa me makoki ezozwa mabiso te tozanga makoki yango wana tozo senga epa bakonzi batia biso maboko po basalela biso courant o courant ebepela. Ok, mama Mimi soko bolongwa banda kuna parce to uti kuna tibo ena mayo bino ne surtout basi mboka boko toka maya totoka awa te ba maya mike mike zande nde courant ezalaka ba tokoma to banda toka kama mai na mboka bande ba Ok, merci beaucoup mama Mimi. Bayimboka tozali ko continuer za mama asuka pa mama quand même bandimi Mimi merci nzama opesa wa mobali anapenda kwa opangusa o pisoli. Yaya bonjour. Bonjour. Comment on a Lurangu Georgine? Ah maman Georgine oza mama bana boni. Na bana misatu. Yebo mbala kimayo? Te tozana na mboka. Ah OK, mbali no sala nini? Te atangisa te mi asilisa classe mi atangisa te afana kana mboka. Asala musala nini? Il faut ala professeur, il faut comme monsieur. Te aza vétérinaire. Mais asala te afana kana. Musala ezate. OK, maintenant asala raté bon bolé sa bana ndenge ni boza mama bana misa tu ndongo lobi bolé sa bana ndenge ni. Ah tolesa kai papa mama tozokende papa mama ba pesi biso mwa fufu tokei pe tole yango wana. Vi mobima yango wana lo. Yango wana. Tosala tenga mako pe na silisa classe musala pe ezate. Osuki na classe nini? Te na silisa. Aussi sa classe mais osala osuki comment na niveau nini na classe? 6e. 6e nini? 6e peda. Ah OK, donc osala pédagogie mais koko luka ba école mususu comment otangisa? Te na luka ki ba école mais position ezana hote yango wana pe na fanda na. Obandaka quand même ko sala? Te nan te musala ezate. OK. Maman Charlotte Olobi, Georgine, le lingue Olobi, toye na mboka na bito monde que boza na barrage mais boza na couranté. Yo kopé sa message ni na bakonzi mboka, o bakotala yo peut-être na Kinshasa, pe bandeko bakotala yo libanda ya Congo, o ko lancer message nini na batamité malamba na ba ressortissant ya Kimbau, ba ressortissant ya Kwango, ba ressortissant ya Kenge. Nous allons interpeller les sous gouverneur de la ville Jean-Marie Petit bako wakotala mopandi oyo. Message ni ko lancer. Te pona courant na biso biso ezalaki na bien mais sikwe beba na o il faut ba bongisela biso courant na biso po yango pe ezosunga biso tozo salela pe musala na courant wana yango pe beba na o faut bo soutenir biso pona ko salela biso courant bozongisela biso courant a pe mai na Kimbawe eza passe il faut bo bongisela biso mai po ekosunga biso. Tozana na mois de la femme basi koto ba vivara ndenge ba mama ba jeune fille âge nini penza awa mwana to pe jeune fille na Kimbawe ko kota libala. Ah, na ebite ata ba 23 ans pour akokota na libala yango wana. Mais bana basi baninga na bango classe, bakenda na bango classe comme il faut. Bakenda na bango classe batanga mais bamsusu moyen ezate po batanga classe bazo souffrir na mboka. Yango wana tozo salela ka. Bamsusu bazotanga pe bamsusu batanga te po mbongo ezate.
Ok, merci beaucoup. Mais elle est comme moi, on a mis ah pour tous pas bayaka, pas bino boza bayaka. Babi okuta bayaka ba kindo kizaka belé ya solo. Ah ezalaka nango ebele awa na mboka vraiment bamosusu mpe bazoboma bato ka abomi mpe moto kindokeza ayinikoka pamba boye bino bayaka bozala kindoki makasi oza nango te nga naza nango te mama. Ok, merci beaucoup. Voilà, très aimable internaute, qui est petit à petit vers la fin. On a évité ceux qui m'ont dit que bazar na ko baksa moi liloba. Pour un rappel, Tozali comme Mboka, top village Oyo, Yakimbao, ezali situé entre ezali donc entre séparation, hein, rivière séparée, Kwilu na Kouango. Voilà, tous les mutu moko, na été papa soda. Mutu moko bakisa wa bakiselanga mama lobako. Mama loba o boyebi par rapport ya Mboka Oyo. So bo c'est moi pilipili na mungwa. Et au ça biso moi bien. Pour clôturer vraiment zaki mois de la femme to pesi penza biso to fêter penza mois de la femme biso boye bo tenir même Afrique arrière te pour la ti pantalon le but est ki maputa ensemble na ba maman nyon surtout ya Kimbao papa mbote maman ko se présenter comme bonani papa Philo Mukuna. Ok. Papa Philo, yo za pena mona koto. Ata ko to fa na na Kinshasa okenda Kinshasa, o yebi pena VR, o yebi pena masolondi nini yango etambolaka. O ko beta biso pena mo lisolo village oyo e banandenge nini, banani baza pena ba premier habitant ya mabele o ya Kimbangu. Merci. Mboka oyo ezali mboka ya Bayaka. Toza na province ya Kwangu. Ndenge touti koloba situé entre Kwilu Kwangu, donc tozana Kwangu précisément la mission catholique Kimbao. Oyo ezali hôpital Fort Yami et sika wapi projet oya courant hydroélectrique ezali. Problème bazana ngwawa eza problème na koyi koloba eza ya financement. Bazo zanga nde financement pour que courant ezonga na mboka. Mission Kimbao ezali une grande ville commerciale awa. Tellement si le courant est sous-souté, donc l'activité nyons est par terre. Donc vraiment c'est pour cela na kosenga ou tozo senga na autorité au baza liboso na biso balobeli na biso ototinda basa l'effort balobela biso pour que toza la dépanner na courant oyo ezo perception. Mais ko zala na idée parce que toki ba mso ba faut $22,000 hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est 22 000. Le problème là bango zala résolu, il faut $22,000. Oui. Eza bongo faut $22,000 pour na makambo etali transfo pour eza ba transfo nde mutepeta nde yango nde ezo senga mbongo na valeur $22,000. OK. Okoko ko esa biso Kimbao village au Kimbao eza na combien de parce que tout le monde eza na ba petite village hein. Oui. Petite village okoko ko esa na combien de petites villages to pesa ba quartier pour le moment mpandi kuna mpandi mo beso ko bebisa biso. Oui, Kimbao ko za à peu près avec 50 quelques villages précisément. Vous avez contenir dans Kata Kimbao. Oui. Parce que dans quelques villages. Maintenant, on a Fort Yami, quartier de Rose à peu près avec 5 quartiers. 5 quartiers. Dans Kata Mission Oyo. 5 quartiers. Mais 54 villages, il y a groupement. Mbao, okay. Mais aussi on a constaté que l'habitant, la population, il y a Kimbao, ça a plus évolué par rapport à la population, il y a le village de Meki Kotambola. Et ça parce que l'école catholique, c'est parce que Tangi Mingi, parce que tout le monde a commis pas comme français, le pote pour dire que ça bâtiment comment hein mais quand on est biso na moi kala et là on est sali que base un peu comment développer bongo c'est vrai que base en électricité penzate pour le moment mais on sent que en eux ce sont des intellectuels. Oui, c'est vrai que la population Kimbao base intellectuelle tellement surtout et là que pena bendi pena batu aliro ya kotanga très bien suffit que ndenge courant yaki na mboka maezali donc facilité comment kinde mingi. Alors ben city supérieur peut continuer na kati ya Kimbao. Donc c'est pour cela bato mona ke niveau batangila ki liboso eza yango le sous-souté. C'est pour cela ils ont pris idée ya ko se développer ba kene liboso. OK. Donc un mot de la fin okoko lobani nini ko lancer message nini na bakonzi mboka. Oui, na bakonzi mboka o bazoyoka biso na ndingo tozoko loba. Basunga biso na Kimbao. Kimbao population elembi puisque tozalaki na lure ba activité zalaki makasi sikoyo a partir courant kenda maye kenda
tala lelo to komi ya kotoka mai ao tozo parcours 12 km pour na kotoka mai donc ba konzibo sunga biso pour viki kimbao ekende liboso ndenge zalaka liboso donc courant tozana ngote mai tozana ngote vraiment c'est un peu difficile. Il y a aussi un constant malgré que de comme na suka to constater que mbisi penza aweza makasti me bozana ba mai belé bozana ba source belé bozana ko na ba shit hein bozana ba shit mais bozana difficulté ba mbisi pourquoi? Bon, c'est vrai que bambisi normalement ils biloko ezalaka na mai ndenge nzamba kela yango mais mazipa quelque part bisika comme so comité mazipa ezali po bambisi ezana mazipa o baboko la kana batu mais naturellement nzamba sala nete na mai eza un peu moins exaté. Ok, merci beaucoup. Baimboka, toujours continuer, hein, toujours continuer. Faut toujours découvrir. Oh, c'est quoi digue, hein, y a maï, y a barrage. Donc toujours côte à penza, nakati kuna, pour toujours komona turbine, y a barrage, y a kimba. Voilà. Tokende, tokende ensemble, na bino toko côté la nineza kuna. Et pourquoi l'État est soit décision pour nous repasser $22 000 pour ce barrage et qu'on alimenter, je crois même ceux qui vont renforcer qu'on alimenter Kwango Mobimba. Voilà, partons ensemble avec vous. Tozali na bac de charge awa bisika tozalaki na barrage canal o ba memana yeti awa memi mai ale akitisi yango na turbine a transformé mai après balancer courant na mboka epeli donc c'est comme ça tozo baluka kotala pe ba bisika ngo awa nde bisika nini so na obenga ngo manivelle so nini soma ekoti soit ceux qui balingi bakanga partie ya awa poke mai kitalisu na turbine te et turbine ya pena canal moko emema mai ya salité ekitana ti na mai kuna ekoi ekiti donc c'est comme ça. Bonjour papa. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est papa Philo Mukuna. Oui. Papa Philo Mukuna, vous êtes parmi les ressortissants de cette village. Kimbao. Nous sommes précisément vers le barrage hydroélectrique de Kimbao. Oui. C'est dit à quoi qu'il y a manque d'électricité dans ce village au moment où il y a un barrage? Oui, c'est dit premièrement, on a connu une panne au niveau des transformateurs. Nous avons connu une panne. Et puis ensuite, deuxièmement, il y avait un éboulement au niveau de barrage. Ça a cassé. Donc on manquait des moyens pour réparer ça. Et jusqu'à ce jour, on est venu prendre des transformateurs pour aller réparer ça. Jusqu'à présent, ça ne rentre plus. On ne sait pas où est-ce que ça se trouve. Maintenant, ici où nous sommes au niveau de bac de charge. C'est à partir d'ici où l'eau est transformée au niveau de turbines. Et ça monte justement au niveau du village. Maintenant, et nous demandons justement aux autorités qui nous secourent au niveau de... Donc nous manquons des moyens de financement en fait. Okay. D'abord, qui sont les initiateurs de ces projets de construction de barrages, mais aussi depuis quelle année qu'il y a eu la présence de ces barrages? Ce sont les Italiens. C'est un projet des Italiens. C'est projeté depuis 2005. 2005, oui, on a démarré ça. Oui, c'était un projet AIFO. On a démarré ça depuis 2005 jusqu'à ce jour où nous sommes. Donc pratiquement le barrage était en bon état, mais
vu que depuis on a connu la difficulté de transformateurs, que les autorités ont venu prendre les transformateurs pour aller réparer ça, et jusqu'à ce jour, on ne voit même plus où ça se trouve. Donc, en conclusion, nous manquons vraiment, si ça tarde, on manque de moyens de financement pour que ces barrages soient réparés. Donc, c'est un montant de 22 000 $ que nous avons estimé, en général, avant que ce courant reprenne encore des activités. Ces barrages alimentés après combien de villages? Parce que nous étions à Kenge, il n'y a pas d'électricité, mais ici à Kimbao, il y a l'électricité, il y a quand même la présence d'un barrage. Ça peut, par rapport à sa capacité, ça peut alimenter combien de villages, mais aussi pendant que ça fonctionne, ça alimenter combien de villages ou quartiers? Oui, et ce barrage, ça alimente plus ou moins ces 4 villages. 4 villages que nous citons, Forami, Ponton, Kodipuanga et Mission catholique Mbao. Et l'Ita aussi, l'Institut Ita, plus un petit village qui Oung, on appelle ça. Est-ce qu'avec sa capacité, ça pourrait aussi alimenter toute la province de Kwango? Oui, précis, oui. Oui. Pratiquement, ça peut alimenter Kwango, tout entier. Merci beaucoup.